Ça le bien, on a Mike Lokamba. Comment Moutou Manika Zanakanda pour les Gananga. Là, c'est qui a la sens. Et alors, Kuta, les airs au Kosa. Alors, la baisse, il est à la Lawana. Eh, Namona Sigi la Nate. Namona n'a bien. Ce qu'on a compris, Maniké, Nini n'a confié au long. Nini. Après ça, au moins, on a prince. Vous avez la quartier, la question de mon Zambana, Nini, tika vira na kalme. Ndamona na kana tuyiro bozana kanda. Ozana kanda ya nini? Eza na sensité manike. Olinganga te. Soko linganga. Okolo bateke na video no kesa lo bien les gars. O kisujo na nenga zawana. Wata zakana kana ne tirelo afinga wata. Kana finga wata. Ngana finga wata. Olo bakinga zana. So linganga o bisa ba dosoma lo puta. Naza dosona parquet. Naza dosona parquet te manike. Naza la dossier na parquet te manike bi ko sama makamugo oko sama ngaza dossier na parquet na tebubu na ba vérité ngaza dossier na parquet ngaza dossier ni mutalinga mtu akolo babongo jamais mutalinga mtu okolo bakinga kisinzoka ngela ngoro dene na kwanga na ndia mbona bosi sema misho kuna macha dene olinga ngozo poma ngai so lingamu so linganga kotela kanga ozolo le yalo kuta mamlanga tali to linganga ta mani ko kota mamlanga to linganga ta linganga ta muketa linganga ko kota mamlanga ta bokabulanga na kofi olo mideta okabulanga na kofi okabulanga kofi pourquoi kofi ake musala bameba bakali ba journaliste bake makamu ya ki ambassadeur ya culture mboka pour faire comme ambassadeur bakei et makambo ke sala eza les 4 ngana ozana passe et bela batu oyo ngana mona kofia mema na quartier la te na salaka na kofiero mide ba ne belé bon lelonde nganga te chaba de noto ni na makwa nganga ite nganga tamketa ozolele lokuta yo nganga ngala tro bana toke kota makamna ngai ngaki sinjoro na mona quartier la te na mona kutu batu ba ya quartier la te bana eloko te li papa pamba abongi pe na mishu na ngake poto 1000 fois ne le pas comme un grand menga na kenda tira la kana kofi alinga kofi pona poto te vraiment kofi van na motema na va na motema c'est très profond. Oui, na kofi pona poto te c'est très profond parce que ba ya na quartier la te na mona bana nyeso ba ya bakutanga pe bazwa pe vie et ça m'a payé le côté bon lelo kaka na 2022 vraiment ko faire meni bakali on a simbe na loboko ngam na pesi bakali profit bakei makambu ya ambassadeur à culture a bakena DG ha académie des beaux-arts na équipe ya académie bakei bapesa soit qu'il est va ça musala kitoko bakela saka musala kitoko bakente ke ba journaliste balobela vie na bango ndako kama ngana mama muziki o eza mama muziki te o eza concert te affiche eza te ngai kufa manga makambo ya muziki si concert so concert avia obeta concert moni bébé na ye kofi mobali na nga mobala nzo bokabolanga na frère na nga kofi mobali ah mystique bon frère na nga bébé na bo ngabela na nga fo chéri ko feli nga nga bo nga za na sokote nga sokote kama ali nga bo bon frère na nga kofi bali bon frère na nga bokabolanga na vie ndina linga kofi bosela bokomaka bolobaka tika ye alinga kote manike kokota ya mamna na kofi te olinganga te soko olinganga okosaba miso sana leketu te okelo bakuna azana ba video wata tire lwatala kofinga wata lakisa ba preuve moni mutu alinga mutalo n'importe quoi ça maman bana na place on a souci na yo na souci ni mo ko nzo ba souci na mo na souci ya na fête en fait ils ont moi ya koko na ye 400 personnes fête la fête lobi 400 personnes na fête il y a 5 heures bato babitu biso to zati chigo to mimi 5 heures la zaba ba souci kana ko to mi masanga tika bato bazomela
fêter au souci na ye. Ah mais peut-être au souci na nini. Ah mais peut-être été. Ana souci ya yo ya nzoto no mungu. Oyo kile mtu souci ya zani. Yo luka kiso mela te munene fo mama. Zani bongana yo kile souci. Ah on taide ba poto. Ah que si ba poto. Elle a 15 valises là. Yo souci. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali ye mpe azwi esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville. Tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche. Koti na chombo. Tap send. You send me, send you. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele monnaie namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit mystique. Jonas Dibala. Mais parlez. Chaque jour, leader américain kaba catch chaque jour. Donc, et puis talent tu vas bloquer chaque jour bilambasi. Chaque jour bilambasi. Surtout ma petite net, tout le monde l'andara. Tout le monde l'andara donc il est leader américain. Ah, bisous ma petite net. ah, de bâtiment on l'a sauté. Oh, mais leader bisous dans des moulins. Oh ma petite net, on a fait ça hier. Il a fait Tibiso Moto confirmant qu'il y a un leader américain. Tu quel colon, tu quel colon. On des années. Tu mon Charlotte. Eh Charlotte maman. Charlotte maman, moni makambo salé. Eh Charlotte maman. Charlotte maman, moni makambo salé. Na moto nazalaki polo. 3 jours ya pamba na komi pomouche.
Una yo bebo moni makambo salinga. Akasiele bimaka sepo ya kokanga mvula. Lelo bimisi yango na kati ya motema nanga. Lelo yo bongoli maloba na pe ya kati. Ya bwezala te. Solo bolingo liboleti kutezista kiti. Kukamwe. Moni makambo sali. Charlotte mama, Charlotte Bambe, omoni makambo sali. Charlotte mawela, Charlotte Bambe, omoni makambo sali. Balobi Charlotte Bambe, omoni makambo sali. Moi c'est goût. Moi c'est goût, moi c'est pète, moi c'est bien. Alors Basimba te, batusha te, basala te, ah ça. Je vais tomber d'ici. Maman pengwe, ça c'est. Maman pengwe. Mama pengwi, mama pengwi, mama pengwi, mama pengwi. Kofi nanga. Hein? On va faire un mois. Kofi nanga. Vraiment. Bon c'est la banalise pourquoi? Vraiment. Ngalelo nde. Pourquoi Kofi mimi ngiranga bakali? Ah wa bisengo bisonga poto. Vraiment. C'est très profond, c'est très profond. Très profond. Nazara pe jalousté na keno na Christine na venzo na jaloux Gagner bango nyonso muto bozane pembeni so bongeza bien et c'est on na fuli bakali abimi oh Charlotte Bambe dis on succès bon na yambi kuna yemano na msika toka voilà pesanga Charlotte Bambe moni makambo sali Charlotte Moela, Charlotte Bambe, omoni makambo luki. En tout cas, beaucoup de gens ont profité. Mutanda na mutuna lingaka. Bota na misu. Manike kokote no totika na soni. Oloba ngwana alingaka ka kofi. Ongana suite, obanga na suite. Ngai kofi mnato kabelanga chini. Sika. Kofi to kabelanga Chevrolet. La teki yango po mwana na koko ba ke photo. Na sa ba démarche. Kofi ono mide bo tutu ba yebi. Mutu pe tutu ba mona. Acho ka bulu kofi sala na. Mutu wa kabelinga eleki ba billet to suba. Akabelinga mutu ka cher kofi ono mide. Acho kabelinga mutu ka cher. Kota sepa de na teka ki. Asa pe na ngasa ba musu to beta na fier. Vedi vraiment. Vedi mo parle nanga. Vraiment. Moi si non, on parle, il y a un conflit, comment moi c'est mon bar. Vraiment. Au câble, on a un conflit. Vraiment. On sait, il y a un parle. Conseil dans yo, les caboïtés. Conseil dans yo, papa aimé qui on a. Il m'a boité par oh. Invitation. Papa, dans la première mot en TV, moi si mon boyé. Azara moi c'est pasteur Mike Kalamba. Comme on est peigné. Babota bakabwana ici. Papa alingi kotika makambu ya Mike Kalamba na internet te. Babota bana mi bana. Alingi kolandela vie ya Mike Kalamba aboya yi. Ibale kufa. Biso bakoko na biso karayoza mutalelo te baloba libala bana ikufa kate. Ngala de garantie na pesa ke ba conseil. Wana za papa ya bana. Zana réserve le bana bakola. Bakotuna mama za ko sa papa boy. Yule balo pourquoi zotika kombo ya passer Mike na kati ya munoko na ete. Te soka zu mutu a bien. Abosa na Mike. Ah? Soka zu mutu ya bien. Abosa na Mike. Asa la vie na ye. Nazana ko liki ya zu na noté. Parce que soka zu mutu a bien même mutu na olinga suta beta kama sola Mike. Mais nazala ko liki ya zina nuté. Po ezala bongo moi soka zina no mutu bien te. Azana intention tant so ba ko. On ba otaka na sepo. Bon natala na sena oka passe na motema. Lo lenge na nga bo moto na oka passe na makama mususu. Yo aussi otiki no mutu ango. Ezala ko la bino si bo longwa ki na bino na Europa League.
biso za la Champions League mais bozo la biso so poani bozo mona yo si eo na oka pasi yo so tikino mobali yango ozo sa no pe vina yo on dirait place okena no balingi yo te ba o sepela na yo bazo embrouiller yo mais so balingi yo penza ya solo on bossa no mai po bolingo ta na 3 parties ko embrouiller mwasi bolinga mwasi na o sepela na mwasi ils en ont combien 3 parties bolingo za 3 parties bolingo ta na 3 parties musa ko embrouiller yo abali yo aboti oba na lingi yo te musu akosepela na yo na mutu mususu akolinga yo mais lokola Mike alingaki yo boyi mais sikoyo luka mpe mutu alinga yo lokola nano ozwi mutu alingi yo te yango ozolandela ntango ozwa mutu akolinga yo okotika na yo sala effort ozwa mutu alinga yo mpenza eza ndenge na sala effort so ozwi mutu alingi yo mpenza kobosana no sala effort place okei mutu moko alinga yo koleka Mike alors kobosana vie ya Mike j'ai l'impression na nous vivons na mutute oazo lingo na bolingo solo yangona ozaka na makanisi ya Mike or ozo nengo to samusaye to samusane bana na yo po bana na un jour ba otino papa maman pourquoi on sala papa bo ba tuna ko ata so bani babala yo ko yata comme ma bo kilo na papa Mike bo sola na ba bo kilo siko ba tala ba ba so na biso abana ko finga mobile na et ça bien te na famille bana ba ok sage. En tout cas, papa aimait Kionga, conseiller Nangai, fille aimé. Maître Corée Makengo peinture. Corée Samba, maître Bogar, maître propre, Bota Mana 10. Mindele 7, Banoir 3. Et Banya l'Afrique, Bota Bana 3. Il y a Banoir, après 7, Mindele. On bat les choses. Maître Corée Samba, patron. Mon grand frère propre, I love you. Papa, mais mon idée des maisons, on tourne des maisons. Là, on comprend des maisons. Là, on se bat en boling, on peut la bien. On bat les penas. Pour penas, on bat les vraiment. Il faut ça là-bas. Terminer. Mobile ya solo azaka infidèle. So bon mobile mo kaza trop fidèle et dans suspect dans vie. Ya solo, obinini. Mobile ya solo azaka infidèle, c'est le dire à cause na moi si mon côté. Faut luka moi sur aza de base. Na basi mususu mais si comme mibali mususu azana mwasi de base ataka na kilikili loka des besoins bon chanteur so azana mwasi pour bolingo ne vendre bien il faut mwasi na yeba que des besoins c'est un bon monsieur mais azana déjà infidèle so azana trop fidèle tam se zampiaka to eza yebite kaza mobali ya solo Damayele ozapiaka kama na mwasi kaza piaka yango Charlotte mama na bana Charlotte Bambe omoni makambo sali Charlotte Noela Charlotte Bambe omoni makambo lukie ngambo to nazalaki polu 3 jours ya pamba na komi po mouche Puna yo chéro moni makambo selinga akasele bi makase po ya kokanga mvula lelo bimisi yango na kati ya motema nanga lelo yo bongoli maloba na fe ya 4 page lisolo bolingo limweneti kutezista kiti kokamwe omoni makambo sali Charlotte Mama Charlotte Bambe yo moni makambo sali Charlotte Noela Charlotte Bambe omoni makambo lukie Charlotte Bambe omoni makambo luki vraiment bato bozo koma bochi ko sela ngana kofi l'émission bochi ko sala polémique ya kofi na héritier c'est impossible bochi ko comparer te kofi amemi te héritier mamaye alo mwana yo ngana kofi sala kambo ya motema kofi afanda na motema afanda na motema touchi na kofi musika na kokabwana yete po kila na ke poto ngamu kutuna na calme lobi na fête ki 10e anniversaire ya Koko Njora kilo na sabe to somela awa ngai kofi na quartier te na biso na linga kofi po na ba voyage te na linga kofi ayebi na linga kaye boyebi ngata baki ata memi puku ke na bango ana vie na nga
bakela mama amuna kitire arnae Vraiment. Chose que maman concert et que moi libo mani waza wana moi vient jour na wana mama concert o baki o te mama ba libo mate mama promotion te ba o vient que mama ya sérieux oh non c'est solo o vient que mama ya sérieux ta bakela déjà académie des beaux-arts maman ngana yebi ngana lelo les gens de ya ko faire bien bino yo okokate yo ngala mutu bongo ngala mutu bongo ba kofi fil ba kofi yet ngala mutu pulu ene bino nde bosangani équipe on est en États-Unis on va basket Golden State va faire le Bawario bango penango njoro na kofi babozela esi matin bozonjela te botutu bokomela komela baba kofi filtre somoni kofi filtre kofi echa komela ngama njoro wana vie na yo wana batu te ozo komela nga longwa wakisa viana tomani lelo kata te voyager lelo bata voyager lelo Tongo oh boni boy oh kata te voyager lelo ta voyager lelo mon pas oh, mon cœur, mon pas au coffee, au monima, salina moi maman salina. Chéri coffee. Chérico. Na koma langa soba na bébé. C'est là yo rendre papa Bombenga hommage. Kaka yo mto saka makamba ngo. Obandaki na papa Tabule yo na papa Lutumba. Ko yoka mawa te yoka mawa papa Bombenga yo na zo kende. Mbulo 88 kaka yo mto o pesa ka bango lo honneur wana. Pesa su honneur ambaloyo. Kofi olobini pela Kofi. Na papa Kofi. Yo pesa ka papa no honneur. O randa ka bango hommage. O randaki na papa Tabule o randaki na papa Lutumba. Tozo zela yo sala lusu na papa Bombenga. Oh nyoso bataka munoko ba osana bango ngo te. Kaka yo kaka. Mbulo azoko kisa 88 ans. Donc en tout cas boka bolanga Kofi et puis moi c'est un maniqué ko sala raté que olo bana na TV que makamwa na Kofi to sana ngola na kela ngola na nosa publicité koko sa wa amdia na internet pourquoi faut kosa babi akufa na ngola mutu nyoso na ngola ayebisinga mutu ayebili wa babi zaka alima babi akufa na ndaku ya alima ngana yana ngato mona ngata ngana kila na kosa publicité sa isame yo zaka na kichasa babi zaka na lukapa so lukapa tokutana te akufa na ndaku ya alima mani ke koso zaka na susi babi ko le kabiso famille yo botana mobali mususu babi zaka na kichasa personne n'a mouvier yo botana mobali mususu moi on a suka tom olinga babi ata so olinga babi fa ko botata tant babi so botana lima yo so ko botana mobali mususu ya papiti policier na so olinga yo ka so ko za susa babi ko le kabiso famille yo no separa o tanga ko ne poliaka o tanga koma yana biso poliaka biso to sepela te koma weyi wali kanga na koma yana ngalo ko alika mususu yo za susa babi ko le kanga ki sinjora ona lane mbeti moko na vanda na tanga na sima ngalo loboko akachanga ma presse o to benga ma presse uzalate okuti na babi na quartier la terre yo ko ma be ko fiolo midete soki babi zoka soki ko fa zoka babi na quartier tete ndo yebi babi teno bota presse ba ana ba na kitoko hein parce que Kofi mutu apesa babi fala yo yaka répétition ko na babi uzaka fa na babi yebi sanga cholinga na yaya boboti bana pona Kofi olomide yo ko zanga susi ko le ka biso famille babi yo se parce qu'on est yaya kufati poso ya zaka viva yo ko le kana TVT o le ka mosi na o bota na papiti policier na olobela kayeta olobela kayeta so zaka na susi ya na ba fo bota ta ko makamna ngato ninga ngai te olobela mabe na poto na boya na ngako ba makamna ngate ba confine ngaba tinde te na na makamna ete na tina ngayo te moni boy moni boy olati makamna ngalo kama kuna na susi te ngaba to la kati te ba voyager lelo so bakala ke poto ya ngisa nini yangone elongoli ngaki sinjo non même pas elongoli ngaki sinjo te bakala te bono ngala sali
bakali premier salaire no père na ah ouais bakana DJ Obi zamba batela passe bakale siko wali maman qui m'appelle partout au chama kole pesa melayo qui m'a souké partout au chama kole pesa melayo Alice na Virginie va le bien ça que qui m'a pototé yaka baleketu bayaka batunyoso bakeni pena arozonga na Frank Stemai bakendaka kozoka ba Jessica Fulu te bakali zonga na beaucoup si bakali ba voyager na titulaire ba voyager pour na ba attaquer ba journaliste il fallait que non n'importe quoi il fallait que koka bongo lobby ko fa kabela nga mutuka olobango te ya malamu olobaki te kaya mabe koloba kaya mabe kaka oyo amona ko mabe kaya njoka na kofi bino mabe sa pete ko fumba nanga ko fumba nanga ba foi nanga ko foi nanga ah mabe sa foi nanga ko fumba nanga ko fumba nanga to kabona teti liwa ko fumba nanga moko ko kabona est-ce que na 21e siècle boy l'autre en 2022 n'a qu'à mon faire comme excellence n'importe quoi n'importe on va comme excellence on va na bongo sous ma casse dikola ngo excellence dikola ngo musicien dikola comme excellence ambassadeur na boya Kofi et la soit boy ya Kofi Olomide vraiment azo considérer nga na na motema na ye pour na bino mosenge ba analyste na bino et pour là na la boye dikola ngo excellence dikola nango dikola comme excellence dikola nango ambassadeur passeport rouge tenga za ta bokena makamo bokena babakali wana ils me sont les bêtes oui ils me sont les bêtes depuis congolais mobile nanga c'est pas Congo te mobile nanga ils me sont les bêtes depuis congolais Kofi bébé nanga ko nanga na Kofi te bon atiki ngana moko na ndimi mais c'est là le lobby hein t'as commenté moi c'est ma comme le vidéo moi ni au sein la mon promotion ça dit beaucoup hein kasi ala bafula la presse mona nini osala mwana promotion bafula presse moi le bébé là sa conscience kopa refule za yote yutanga kama komaka babine mbula nini osala mwana promotion mbula nini nanga to ngano ngai te to kabona deja ya ba pasa kufa obota ko bena mbali musuna boyina nga papi ko kota makamna on se met la bisote expert kokota nanga ite na lingi nanga ite tika nga na Kofi nanga atika nga te ça promotion moi il y a moi là abi moi na tant chanson fa bimisa ça promotion là ah l'émission là abi moi na la tant chanson fa bimisa ça promotion là ça promotion moi non alors on fait moi on comme mamie oui elle a pas to kota bien jour ça peut jour bino na la Kofi ya na vandi na Kofi na moni Gibson Mutokondolo auti ba ko nga matadi auti matadi ayoko takata tanga na Simba ebo na pesa e Kofi elo Gibson na so le pa on a manque campagne OK c'est bato ba bonga na miso nga ngana mtaketo ta unate na moto yena mwa moto baenda ngana mtaketo ta ko fait pesa wa mise ba je na tanga bango peut-être 20 jours après awa na 2020 na tanga nzo nga $40,000 oketeka ngo $8,000 na teki po bana ba ke poto na bokse penda kuna nga na so ba sede ba sika ba mona ke na bo sanda kuna nga ina ona nga manike bete masola fina sotenga manike bete masola prince bete masola fina sotenga mama na beta masola société ya société kuna bete masola société mbana société la policier ya na biso prof babia personnam bete masola ya papier société ya ko za société baba loka biso fa ya kamwe ya za société baba ko so te babia baba ko ngiro mawazo neni et puis poto kinda na poto ni musanjoa na 6 ans na neni wa photo photo et comme vidéo vamos ko fa mona photo ba mona to ngaso diote to mona photo ko ngana ko photo na mbokani beta masola vina yo bofa Kofi bofa maman beba Kofi chéri o et chéri o Kofi aza mobali aleki na nganjo abuo
ambassadeur. Ça c'est émission. Quel avantage? Ngamu na ngala sentiment. Ngamu na ngala bilengi na nga. Ngamu kuti bakala obenga na ba vidéo. On a souci. Na ndi bambu. Yo za souci na nga. Yanini. Mutaka souci mutoke ko saka makamna parquet na fe bubu. Na fe bubu to la parquet. Yani kamni. Kamni to la parquet te. Kamni. C'est bokosi. Bubu c'est pas na yo. Bébé na kombo na yo. Ah kombo na yo. Mutu te on a tiré ka funda batu. Funda pardon. toliaka kitoko bapla ya kitoko solingola mambika mwambisa okankoza na lio tunaka restaurant terminus okomika ne frata mode wana olati kitoko epa dadiri kombo patron bato tubolandanga ngai vient nzoka na sena motema pembe nazaka muta keto te nazaka muta likunya te et puis manike kamo lobi manike na yelinga sikoyo obikio nzoka nde asala ke mwana ngazala pa ya watate orchestre ozala kuna zomona asa featuring na ye orchestre ozala bali kuna oza aimé wa plus aimé l'orchestre wana lobela wana zomona oyo bota ki ba sa featuring zoma kosala soko olinga oh bete masula vina yo ya mwana na yo maman na commentaire commis mbona nini osala mwana promotion ça dit beaucoup que qui peut ma frère vina yo sama mavina yo nina vya njora nini mani kozo luka na nzoto avi ya njora sika njora vivre ya sepela poto na yaki ndaki da poto ni olukila ye akeleke Espagne Belgique France on a mon dia utina Turquie ozala nyonga njora ozala nyonga na ya nyoni njora teka nini adesa nini ozalaka njora teka nini adesa nyonga mo osela tanga kosi batu oh tango zaki na sema presse ngana otambu sema makofi oh yuko tango za sema presse good na makofi olo ba oneli baje sawa et puis on ça fait boyoko ça golela ngana yo ke sika ndio pas kofi no weni ya combien azala colonio quoi de charge est-ce que c'est un peu mieux quoi de charge non il y a mon kono mo senga c'est ça c'est pas ngo yo zala bosola non non Nazana azana ouais numéro 2 confiance na nyongo na ye ata wata bemie lo na poto ele faut même est obligatoire te c'est obligatoire te on va ne baiser le conseil ils sont sans part bazo mo malam la question est puis ta bato yamba ko uta ana kuita ya mwana kitu lo bancho to sala le kitu to ya le tout to ya semaine prochaine to ya semaine prochaine to zana na aéroport to les confier ye to soya après to yo tu vas faire la confiance calme ko elle me dit que vous avez l'appel le couteau la fuite oh on est là nini on a un jour on dit c'est pas cela finanga ofinga n'Espagne ofinga watu bona mwana se pela lango te ofinga ile ça voilà mon ngate bona mwana ete sikoni okota makamnanga boni boy ko alobato mamarena alobato to timbela rote tebi go fitol tebi yo o fitol ndangu tu batu nyonso bayebi ngapana nanga mema kofi meme babi ba okuna kofi na yego mwana kofi motema kofi mabanzo kofi moi si madame deuxième bureau officiel nga deuxième bureau officiel nga leki na nga nzora mwasa kofi marche na JR marche na JR oh yana kofi mbala religieux wana Beatrice Hotel yinda yoti Beatrice mani ko yate mani polo yate oye mani ke respecter kofi o yate o respecter kofi o mitete aza vient na biso a grand frère na biso via sala ke loko te velo ba mabe na hote so to kutana ko fela ba ka bolamu moi na prince wana aseka kutu ba deli o saka na ba TV ata miliki ya vraiment kofi prince melate nana respect kofi ata brillant so tu la couche na prince na mo profiter mobile na yo ayilo mo sala profiter o kofi linga babi ate manike
eza le seul musicien et c'est le seul musicien Kofi Alinga qui pas battre ça. Et puis c'est là Tenoris na makasi. C'est là. Tenoris na makasi. Ya baba yemo ba to so yedi yemo Kofi atenga maki. To lo bate personnel ya na sa kenda na. Donc on va taper mana kimia. Nim de ngozo ça so ba koma ya. C'est comme comment on a parlé. C'est comment ya ya. Kimia ndeni man tia nya mana kimia. Kofi Alinga baba ta souffra babia. Kofi souffra babia. Est-ce que Kofi souffre pas bien? Kofi Olomide souffre pas bien. Tu as vu Bissoni sur ton tending, il y a un abysso à l'andaki. Respect à la. Yo t'aimes ça vieux, yo t'aimes ça vieux, Brendé. Vela n'a pas dit là. Xavier. Tiens, le papa. Mobutu. Donc, en tout cas, Nana Senga, Oyozaka Dorcas Senga, Dorcas Senga, Naboko Libanga, Dorcas Senga, Yakato Dorcas, Toteko, Kolingae, Obali, Amon Mouké na saison. Dorcas Senga. Moi aussi. Ou Dorcas Senga. Moi aussi. Totekio. Quel numéro? 082. Combien? 65. Malembe. 044 16 65. Et c'est une relation. Moi c'est Torota, moi c'est bien. Moi c'est bio. Moi c'est bio. En tout cas, conseiller lobby la peigné là. Peigné tchatika comme mai guidé. Azana besoin mai. Na tchekla calme. En tout cas, merci beaucoup na Solama Sala Mundele. Pas Mundele ya. Nous avons besoin de la vie. Ok, puis tu commentaires qu'on a ndeni. Commentaire ba ko tawo. Balobi ni kuna. Ba ko mara ba komboka ni. Yo tangate. Esa so ba to ngabalo ba to ba bango. Ti ba vraiment ka ndi ba lo ba ka ba vraiment. Ba vraiment ka. Vraiment. Relation Kofi. Relation Kofi. Vraiment. Ma bana Kisinjoro. Vraiment. Ma belle sa relation. Jamais. Ma Kofi Olomide. Jamais. Nico nango excellence. Nico nango excellence. Excellence. Ambassadeur parce que Nico nango ambassadeur. Nico nango ambassadeur, Nico nango ban nae. Musicien Nico nango ambassadeur. Ban nae. Ya loba alba be mission moko boy. Ni fa linga ka Kofi wana. Kofi ko pesa ta poison tira mutu. Ozo loba. Est-ce que Kofi c'est bon monde? On a ma preuve. Ah. Et puis par rapport à voilà je vais tenir voilà qui voilà c'est ça les camons angola mwenda on soit porter plainte ba ko rama pour mémoire ba bien soit porter plainte on a ma preuve on a ma preuve en tout cas maman Liboma c'est respecté hein c'est réservé Virginie c'est mec qui a monté ma miss de miss moi c'est tout Libé je t'aime Virginie grand prêtre mère maman Lise Kalemba monté Malando Kidoka ma femme de ma vie quoi. Toujours en direct, hein? Donnel, toujours Kidoka, Alex Amouboua. Merci à l'homme. Maman Kelly, nous allons me pousser Christian. Maman Virginie. Nia sa vie. Nia sa Ataki peso pola, nago kumisa seyo. Nagolinga toujours moya libela. Ngana Kofi libela. Oh, Kofi ke potos
bakalaki poto osui ngana kele bakalaki poto wana nazwi nani yi wana yo moko yi Alice Kalemba bi yo moko yi amifundi kamta mabe ifundi mama kamta sopio makamjo asalela yo akota chateau rouge te pona yo asala boye te pona yo ngaso ngana ngaka ka pasi soko fa na beta na man pour la France to beta soute en Espagne atiki nga viende ni OK beta concert nga liboma mona sati wani ndiza pasi kipa kama mamboka oza nero ya musique bon chanter c'est ça qui to ba musicien to ba danser ça chef d'orchestre qui capose elongo na studio oui il y a l'album légende nani J3 azagent la poto moi c'est pas na poto akita famille na ye potika komba vera mbo pardon komba ventura bima na via ventura pardon maman Brigitte maman kilo na peso mbote belé Alice Kalemba aza fanatique na yo nzeo moko sorte efsanga na yembela ye ninga sikoyo sade soko yembela alinga aspirine c'est pour toi bambangu basala banoki bawela biso se malende ayoleli ya ngai nayo bisengo ya biso mibale ata balobi baloba lela pena bebisiki na fasi nzimbo mabongo ya yo to yanga ni wana za yo ngati wanga ni nzembo aya wanga na nzembo wana za ngana yetu wana za yo ngodi merci que ça nzembo no kino avant toi cher amour na makolo nzamba pesanga na lekalekaki mingi na banzela kilikili na maboko apesa penga asimbasimbaki mingi miso nanga pelulaki kasi bukaki otonda te po motema njora yo nde ezalaki koluka Charlotte nga moleki naseki nanga na fete yakokonjora kolia komela Diza kokonjora quartier mama na fete itala Charlotte azalaki biso moto ezalaki mama na fete kukwa komelia gogo ozalaki wapi poyo bima lelo ozalaki wapi Charlotte poyo bima lelo ngai wao nazokufa pardon mpona yo oza wapi ye motema na ngai Charlotte moina Charlotte bange yo mosali nalele mingi mpona bolingo yango ozalaki wapi Charlotte po yo bima lelo ngai wao nazokufa bebe oza wapi yo balesikatenaselemba vraiment Charlotte mama na nzimbo atotu baza bezo toyemba bango benka numéro 20 donc komeli ye totubwaka ye na nzembo oyo to asepeli nango komela 20 jours eza fanatique na ye komeli ye tokota studio semaine kaka donc ye moko ayebisa nde basala so tokende na biso cher te so na prix moko boya mwa bien mais nzo akoma pe cher po likolo nango poto nango donc poto puis à États-Unis il faut ta penze bango ba qualité ni ba yemba o so za bezo ba yemba to ba buaka yo mwa libango pour contribuer dans mon conseil donc comme il a rien sur la direct vous en Facebook bino tout vous en a Facebook vous avez besoin numéro nanga to sula to buaka to na yemba comment na Facebook ya nzura ils en ont direct mais kalami te bokoto nzembo kalami te zobela kalami te zobela
donc tembo zana no osala calamini te de répétition on vous samedi bien mais la samedi de répéter il est samedi on va y rep samedi non il y a un générique la Charlotte comment semaine prochaine tout bon comme semaine prochaine bon lundi lundi samedi biso ke prière ozonga na kolemba toto samedi biso bana mesela be na biso ige domicile ndombeli abe Hugues papa abe biso tosambelaka nga na yebi kisita kosaka makambo moko te manikoaka na batv bato balanda kolobake makambo osala na kofi na ngola nga na stanki ya na kofi ya ngola bazosala makambo ata petit kodia kamwango akomelinga na butu petit kodia l'ivoirienne petit na kati ya Côte d'Ivoire nga na kofi tokosanga kofi alakisanga liloba nzambe mokili etambolaka boye ezala bien ese tout kofi akoza pasteur kofi akoza pasteur osa pa pasteur ayebi bible makasi pe ate yanga kaka respect na mokili zala boye yeba kotambola kofi ayebisanga kaka eloko moko nona solo na ye te 2 jours osolo na ye te kofi ayebisanga eloko moko so oza problème nanga koyoka motu te benganga namo sikoyo naonanga na problème na kofi te aloba Momi na commentaire. Na commentaire. Piqué ma vie garçon mo ba tinete ka momi on a bi. Na fait yebisanga na vie. Soki oza na problème nanga. Ya yebisanga tunanga komelanga ko sala émission te nga na vie na yo. Siko na otulu na ngete na problème na été. Si babakali bazo bima ba voyager nyoso na yebi. Bakali tanga ke ko soit des dossiers Bakali